Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na masolo na pango na kati ya pasa. En tout cas, nebike bolela biso trop, biso pe tolela bino ya trop. Mbala moko tozoko tapenza pona ko débuter émission na biso ici ko bozomona na bilili na libanda ezesika déjà oyo toye donc tozokota pona ko beta penza masolo ti na ti karandenge et zalaka. Donc to beta masolo bozala brancher scotché sur la personnalité TV bozala jamais déci to bandi. Tuza na kati ndako bozomona ezali na kati ya terre jaune non loin na makadam. Ndako moni ya munene oyo eza vraiment ndako munene eza pe lopango munene eza na espace ya munene kaka ndenge bozomona donc ezali pavé ndenge bozomona eza penza bien car ndenge bozomona na bilili eza na ndako munene eza clôturé kaka ndenge bozali komona eza clôturé eza penza kitoko lopango bozomona eza na place ya bien eza penza na place ya bien donc tozotambola po tolakisa bino espace mosusu oyo ezali na nsima ndako bozomona ya monene oyo ezali na 4 chambres salon cuisine na dépôt ezali na 2 salles de bain donc eza na 2 salles de bain ya ba parents na ya bana ndenge bozomona eza monene donc eza na 4 chambres ya minene eza na 4 chambres minene na kati bato bazali mwa tokota eza te ma bakolo nango moko bafandaka nde awa bomoni ezali na nsima eza na nsima espace pe ya monene ezali na nsima eza pe na toilette na douche mpona bavisiteur donc eza na espace mosusu mpenza ya monene okoki mpe kotonga otongi lisusu ata ndako ya 2 chambres salon mpona balocataire ezali na libulu ya mai ya monene mpe libulu ya mai yango oyo ndenge bomoni vraiment na bilili eza na libulu ya mai donc lopango eza monene ezali komesure 15 mètres sur 30 eza 15 mètres sur 30 eza monene mpenza ezali bien kande bozomona eza na batoilette na libanda eza clôtureux eza pavé wana tozaki na nsima donc lopango eza penza bien eza bien bomoni na bilili kande bomoni na bilili ndenge bozomona penza ndenge bomoni lopango yango oyo ndako yango ndenge omoni ezali ndako penza ya monene do lopango eza monene ndako mpe eza monene eza pena na kati ya mpasa eza na kati ya mpasa donc ezali non loin na makadam donc osala même pas 15 minutes po okoma soki ozali na prince na terre jaune donc okosala moins de 15 minutes po okoma lopango yango oyo ndako bien eza na 4 chambres salon 2 salles de bain na cuisine na dépôt donc en tout cas ndako yango courant ezali eza na mai na kati ya lopango donc mai eza na kati ya lopango oza na facilité ya nyonso mai eza na kati ya lopango donc bato oyo bazala awa bango babimaka na bango libanda te mai yango wana robinet yango wana donc balobi awa penza courant ezali 5 sur 5 courant yango wana ezali kopela ba courant prépayé eza 5 sur 5 wana eza espace ya mopanzi babi awa 90 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki 90 000 à discuter babi eza likambo ya mosombi na moteki bomoni bino mo lopango ndenge ezali eza na emplacement ya bien eza kitoko eza na mabele te na kati
eza na mabele te do babongisa lopango babongisa ndako comme il faut basala ngo na banorme oyo esengi ke basala yango do bakolo nango nde bafandaka awa bango moko bazali kotia yango à vente bango moko batia yango à vente babi 90 000 à discuter yokoma beta masolo yokoma beta masolo en tout cas eza likambo lisolo kaka eza likambo lisolo kobanga prêter pusana et sala nde tosalaka obeti masolo en tout cas bango baza wana bazozela penza na do bazozela bino kara ndenge esengeli bazozela bino maboko kofongwama eza likambo yo okomi sur terrain obeti masolo ko juger de loin te o juger de loin o boité ko juger de loin te comment beta masolo en tout cas tout possible aux anneaux décidé aux ala décidé yo mto rataki en tout cas temps yango yo o récupérer tozo continuer toza na kati ya mpasa toza na kati ya mpasa tozo continuer na macadam ya terre jaune donc toza non loin na macadam ya terre jaune toza musika te tozo continuer musala 42 tolobaka que ba demande na bino yango esaka musala na kati ya la personnalité TV environnement yango oyo ndenge bozomona voisin ye wana ba voisin bango ye wana mususu bazotonga penza ba voisin bazali eza penza route moko pe principal la mutuka ekokota eza na facilité ya kokota courant ezali eza vraiment courant pe ezali donc environnement eza c'est bon donc ezali lopango moko eza na mwa studio moko ya mukie tozokota déjà parce que ezali non clôturé tozokota donc eza lopango ya munene eza lopango munene ezali ko mesurer 12 mètres sur 20 12 mètres sur 20 lopango yango donc lopango yango yo lopango yango yo ndenge bozomona donc na ngambo koto esi ba voisin ba clôturer na ngambo mosusu pe kuna et ba voisin ici déjà ba clôturer donc moto akozwa awa ozwa terrain oyo to lobango ata terrain parce que ils na moi mene studio moko eza mo studio moko mokie toloba moto kozwa awa aza na facilité donc ya kobeta kara mire na ciment et puis liboso abakisi ndambo atie portail clôturer lopango ndako yango yo dans lopango yango yo autrement dit terrain vide parce que eza na mini studio je peux dire donc lomo ya mukie eza awa dans lopango yango yo ezali munene kara ndenge bozali komona ndenge bozomona penza lopango eza munene ezali ko mesurer 12 mètres sur 20 babi 12 mètres sur 20 bango babandi 9000 à discuter 9000 à discuter babi bazosuka na 7000 babi bosuka na 7000 babi bosuka na 7000 donc eza terrain vraiment eza lopango munene car ndenge bomona bilili okotonga comme il faut kotonga ndenge olingi ndenge ba voisin bazotonga misusu bazomatisa ba étage misusu donc oza na facilité ya kotonga ndenge vraiment olingi en tout cas biso tozo benga bino kaka tozo benga bino bande ko balandi de la personnalité TV yo motoza na besoin ya terrain vide terrain yango yo a besoin de terrain vide, terrain yango oyo. En tout cas, vous allez jamais décis sur vous sikanayo et bouye, vous allez jamais décis. Les alikambo ya mosombi na moteki. Ya mosombi na moteki pusana kobanga prêter beta penza masolo en tout cas beta masolo vous allez jamais décis kobanga prêter comme benga na numéro est affiché na ba écran na yo en tout cas vous allez jamais décis biso tozo zela bino kaka maboko ya kofungwama balobi awa 9000 à discuter na terrain il y a 12 mètres sur 20
9000 à discuter babi suka nango eza 7000 mabalobi pe lisusu eza kalikambo ya lisolo et ya mosombi na moteki likambo lisolo mosombi na moteki en tout cas wela c'est le temps wela c'est le temps zala branché zala connecté et zala scotché sur la personnalité TV pour aux terrain yo mutuna no s'abonner s'abonner déjà yo mutu oza déjà ou s'abonna déjà koba kotala biso na bilili ya mokolo na kati ya mapango toujours continuer na kati ya mpasa toujours continuer toye déjà na moko ya lopango oyo beaucoup zala na besoin ko découvrir ko sala découverte ensemble longo na biso en tout cas courant ezali esikango maipe eza non loin donc ce que tongi oza na besoin au kotsa mai na kati ya lopango en tout cas ezo dépendre kaka na yo en tout cas environnement yango yo ndenge bozali komona vraiment na bilili environnement mais esika bato bazalaka déjà esika bato bazalaka mpona mpasa eza na esika te oyo bakoki koloba ke bato baza te do bato bazali tozokota na kati mpona kolakisa bino bilili toza na kati ya lopango en tout cas ezali lopango ya mobimba eza lopango mobimba ma bazali kokabula yango en deux parties bazo kabulango en deux parties car ndenge bozali komona ezali na place o ndako ezali mais côté ya ndako te mutu ezali kokende ezokende côté oyo ezali vide ezokende place oyo ezali vide donc bomoni lopango ndenge ezali eza monene penza eza monene ma bazo kabulango en deux parties côté ndako ekotikala côté ya vide nde ekokende donc nzete eza na kati lopango ezali lo limite eza esika onga na telemi oyo tu na poto donc nazongi mwa moke limite eza boye ekei ti na suka keti na suka ndenge bozomona bilili en tout cas na ba brique au bomoni eza na kati moto oyo ozwa awa ako bénéficier na ba brique oyo bomoni donc ezali plus de 300 briques donc moto akosomba akozwa ba brique oyo eza awa na kati ya lopango oyo donc ozwa ba brique eza na kati ya lopango ezali terrain vide nzete ezali na kati ya lopango donc eza terrain ya mobimba bazo diviser yango en deux parties diviser yango en deux parties car ndenge bozali komona na bilili diviser yango en deux parties donc vide au bomoni na nzete yango nde ezali kokende donc totuni balobi awa babanzi yango na 5500 à discuter babanzango 5500 à discuter eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yo mutoza na mwa ndambu na yo en tout cas c'est le temps oya ko récupérer partie na yo ya vide oya ko tonga courant ezali mai ezali non loin donc mai pezali soki oza besoin okotsa courant donc courant awa ezati na kati ya ndako so oza pe na besoin ya okotsa mai en tout cas nyonso ezali na facilité biso tozobenga bino kaka po toza na bosenga na bino ntango nyonso tozaka na besoin na bino bandeko ba diaspora bandeko boza libanda ya mboka en tout cas tozaka na besoin na bino bokota toka la personnalité TV eye eza na bino ensemble en tout cas bozala toujours branché scotché collé sur la personnalité TV pona kokoba kosala ba découverte donc lopango yango ndenge bozali komona eza terrain ya monene eza pena terrain et eza terrain ya bien eza terrain bien mabele peza plat donc mabele ezali plat et après qui balobi donc moto akosomba et avec 5500 discuter okozwa na ba brique
Donc biso tozo benga bino kaka, tozo benga bino en tout cas, venez nombreux, boye belé, tozo zela bino maboko ya kofongwama na kati ya la personnalité TV en tout cas tozo zela bino maboko kofongwama papa maman jeune fille jeune garçon yum tozui image lelo en tout cas kodoté na elo côté benga tozawana Ponabino. Merci ya trop Nabandeko Balanti la personnalité TV Nebi Kebozaki Belé Liboso ya Bekranabino pour la toujours la personnalité TV en tout cas toza ensemble Nebi que tous ensemble il y a pas de souci zate tango toza kanabino donc souci ezalakate bokota bo s'abonner ya trop na kati la personnalité TV en tout cas toza la kawana Ponabino merci Nabino nyoso ba membre ya soutien ya la personnalité TV ba abonner sur la personnalité TV en tout cas ba merci à trop na ba membre les soutien en BC bazabakana et moi général John Kimbambu ba diva wa Soudia Givoa mama Boko Bank na kati London City sans oublier Arlette Matoko Liso ya Nzambe to bosani pete bongo Merbos et la personnalité TV mama Doris Le Mafumu na gaz en tout cas ba merci il y a trop pourquoi pas merci na ingénieur Metinti ma azala kona na sima ya caméra pour la bino ba image ya bien au botalaka mokolo en tout cas beaucoup ba toujours consommer la personnalité TV et longo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine donc pièce contre pièce na zawana et longo na bino na bi epelele mikolo en tout cas ba charge yo lo fundu nga lolendo en tout cas biso na bino et tozakara bongo tozo continuer ti na tibo zala toujours branché scotché collé na émission oyo ezali koya na mikolo oyo etikali en tout cas na bino tokabwani apona mokolo lelo.